Faire c'est un bon chanteur, mais pour mes anini, azala entouré na batu ya bien, bato baza mayele. Vous comprenez? Et chanson on a regardé moi na yoki yango. Donc on a cassé Céline Dion. Tika bongo. Ngato na yoki na bi oh. Céline Dion na bi singa masika. Te ba singa faire egola. Na bi en tout cas solo ya kon. Na ndinga so mama na yebisa yo. Na yoka kyongo pa masanga mungo wana. Bon, faire qui na ba ligne mais est-ce que là on a moni ma ben nzembu wana. Tia micro na balabala muto yembelo regardez moi. Poinité et un passé. Et ça passe ma casse là quoi ba danse waze kwa binaka. Allez-y comprendre que musique est comme na FCC na cash. En tout cas félicitations à bandeko ba kimaki, ba kimi falite ba kimi mboka. Ba mise ba kimi falite. Tu conseilles ça ngai. Ba mise ba kimi falite ba kimi mboka pa maman. Mboka za passe. Il y a des musiciens ba kimi wana so tali bango. Biloko belé ba mona on na vitrine, ba ke mona on na poto ba liang. Wana commission. Bon wana zo ebisa yo. Papa chéri moto pamba. Vena biso na ndeko mona ke na so bien misé pe na boya cha pe na l'art pour na ba musicien. Ako tombola ba musicien belé. Mais peut-être des entourage dans mon bazarana bon ba conseiller na bango wana. Baza mabe ba conseiller ba bango ti. Donc allez-y comprendre que ba concert est betami. C'est ça on a bande ko ba gros bébé. Ba musicien bo sona na ba YouTube pa pamba te bo créer la ba ninga te. Ndia eza pe meniawa, martyr eza pe meniawa, showbiz eza pe meniawa. Rotano te les a pe mena beta batala yo. De 5000 les belé so to kele tina ba mboka na ba commune mususu eza pena ke moi rekile muke obi ke eza ba film so pese 2000 fois pamba o balié amoni ngo danger o balié pour na 2 eza ba commune mususu pe ba olie maki ba ko kotelo pe kindoki mais tozolo bala ndenga mabete eza na Congo corona esili ba mise botika ko finga na ba internet bo sala musala bo beta ba concert ndenge papa chéra beti. Bon, Ken Penape, allez-y comprendre. Voilà, ça moutounanga. Ken Penape, ça n'est pas base. Oh, babeti on battait la paix. Tout le monde a Ken Penape, il est pas au bunda. Te wana za ki mamba solo mutunda yiba ki image. Muta yiba image. La solo ki na merde na ngati. Je mi ma ki mamba solo mais te betre cameraman azo so image e ki bezte. E ki bezte. Si on a payé au boy à B50 ballons, B50 ballons, bête Ken Penape na problème ni. Ya on te tolinga to yebati. Ah, ils a ba voilà ngana mona za fertilité za ba base. Donc ne ba kimi wana ngana pesa bango kaka conseil. Te na pesa bango bonne chance ani. O ba ke luka vina bango ba ke vina bango na mbonga tata na bango na mama na bango thématique. Mbonga musique. Musique ni na beta. Musique abete ba fali na beta ba fali. Album ba fali te kama po mbonga fali za na kati. Te bon ba se ba. Fala ko beta album mba ye moko. Na ba générique. Et puis ba kimi na tout ba doubler. Faire ça na bato ko ba makaus, on la beta guitare abanda ko finga bato bana tongo tibutu. De quoi soda mo bo. Le quoi soda mo bo nanga na mona muta guitare ba flam kapa ba beta guitare na mboko to ka bango ba finga bato te. Mais c'est on est ndenga mutu ta ndenga na ndenga mabe bongo makasi. Et puis yo mukolo makasi bongo. Mukolo leader. Donc ozaka muso o finga bato kaka. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Olanda politique ya bien, Olanda musique ya bien. Parole de Rwanda Kaparakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, liebaz au kate. Apusana pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check. Tous les plaisirs et pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise, appelez-moi la Giga, la femme du patron, hein, de Bomessana, par rapport à la news, la information, ça la bien. Encore une fois, mon invité qui est Jerry Kobetox, 207, il y a presse congolaise, donc moto, tout le monde est calme. Mais beaucoup par rapport à deux sujets là
impolitesse sango na habité ezalaka yelle makaka leki yango leki azongisaka bizalaka ni entre Ferregola na Robine. Qu'est-ce qui se passe? Et puis évidemment ba concert et beta ki belé aboy moi polémique sur ça. Et puis to kota makam o ezali na niveau ya ba église toyeba eloko ni elekani entre pasteur Sony Kafuta, pasteur Kakenza, le prophète Dodo Kamba. Voilà, on va essayer de parler avec Jerry Kobetox. Merci beaucoup Gisolo qui est dans cette caméra et merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, c'est les boss très très charismatiques. Et merci Nabato Basungaranga, Bato Batikaranga Te, Adosenga Maître Sengi, Kingasen toujours depuis la Suisse. Et papa na Rossetti di Sengo Moka. Et Boba la Pembe à 1m90. Yes, Betanga va surprise à suivre votre papier. Bonjour. Donc merci beaucoup Nadosenga. Et puis merci na FM depuis Paris, hein, un bon monsieur depuis Paris aussi. Merci beaucoup à Maman Yvette la japonaise, Mamida depuis l'Anvers, la Chine, Mobima la Lingarabino Mingi, Maman Belgique les 2, Maman Belgique 4 ans, hein, bah Maman Langa, Maman Liliane, Bozaka tellement et belé boti karangate. À chaque fois que j'ai un problème, Bosungangi ça langa, vous m'avez là conseil, Maman belé. Merci beaucoup tous allez inviter Langa, Fungo Langa et les tontos me capé ko panzantek. Donc je suis là, le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la femme du patron Gisolo. Merci pour l'image d'Arcel Easy, merci pour le montage. Jacob Boni. Gros bébé Nabiso. Boni santé. Santé Zakimia, Nzambazo sa la grâce, malgré mes kakatano, moi ma kambébélé, mais Nzambazo sa la grâce, toujours continuer mon salaire pour défendre kaka. Et puis donc c'est ça quoi. Voilà, bah concert réussi au beta pour te contacter la macamango fait ça papa chéri plein craqué qui avait dit que papa chéri assis là côté muskuna peto moni fali il pour bah concert et betami déjà tant on a mutumo on a youtubeur on a chroniqueur analyse nyoko ça la coïncidence à deux il y a date moko côté on dirait comme ça qui plus bana côté on dirait comme si on a commentaire hein côté on dirait responsable au cours le bani par rapport non. Merci beaucoup gros bébé de la presse en tout cas makambo ya ba concert oyo allez-y comprendre que musique est comme na FCC na cash oh ndeni kasi pour lobby déjà qui côté ezaki bana côté ezaki ba grand kasi faut comprendre on a commentaire kasi fali pour pas il est jeune. Il faut que les jeunes balanda et puis il faut encadrer les jeunes. Au moment où il fallait que ça amatisi batuloko la ba gaz fabulous na podium na ye. Et puis ba yayo akala pour ba match na podium na ye. Ezaki pasi ba yayo bazolo ba wana. Ti lelo batuloko ba Davido ba na ba label il y a danger ba produit ba ndeko ba nigérien. Félicitations à Weranson. Na oki asali pona ni na ye label na ye ya Weranson. Ah bien, un artiste, oui, c'est bien. Mais il fallait pas banango kala. Papa chéri motopamba. Vient à bisona ne komona que soit bien misé pena boacha pena l'art pour na musicien. A tombo la musicien belé. Mais peut-être ça ba entourage na bazarana ba on ba conseiller na bango wana. Baza mabe ba conseiller ba bango ti. Donc allez-y comprendre que ba concert est betami. C'est ça on a bandé ko le ba gros bébé. Ba musicien bo sona na ba YouTube pa pamba te bo créer la ba ninga te. Ndia eza pembeni awa, Martyr eza pembeni awa, Showbiz eza pembeni awa. Rotano hotel eza pembeni na beta batala yo. Beta musique batubaya. Ato cheno 1000 francs mais batubaya nda so volontaire ko sokola kolata bilamba biaya. Donc c'est ça on appelle ces félicitations. Et papa 5000 te moi faciliter pas 5000 les qui na ba. Faciliter 5000 € maman na nga. 5000 francs. 5000 les ambongo belé. Même pas $5. Même pas $5 mais ambongo belé 100000 francs au moins na valeur ya mbongo. De 5000 les belé. So to keleti na ba mboko na ba commune musu les apena ke moi reculer muke. Obi ke eza ba film so pese 2000 fois pamba o balié a moni en danger o balié pour la 2 eza ba commune musu pe ba olie manki ba ko kotelo pe kindoki mais tozolo ba ndenga mabete za na Congo mais 5000 na bandal Gérard mona ngo muke na Gombe Gérard mona ngo muke olia nini mais na ba côté ba ndeko na biso musu ba ngo ba vivre la biso vie obi ke na kata capitale to kabola pe na vie sociale ba ndeko musu pe za bien letinga na vanda côté ba opéranga na ba kinga sana suka ku 2000 francs na biso que maman na biloko kolia. Donc batu batika polémique wana concert a fallu il y a 5000, il y a papa chéri il y a $100. Et puis il fallait beti na stade. Papa chéri daika $20 à pam. $20 voilà. Et puis il fallait beti na stade. Place Cécile. Fallait beti na stade. Place papa chéri chaque club. Bon stade. Et ça stade. Et ça au Minisport, ça stade au Minisport et quand tu as déjà combien de personnes?
Et ça, on na stade à Mazembe. Mais VIP, tu vas venir à VIP, il y a $50. $50. Plus, il y a des babi, il y a sur invitation. Non. Nazala bandeko na mona ki bango wana. Baza bilongo basomba ki babi. Oui, invitation ça va partout. Même na, biso kuna match à vita. Tous aura invitation. Invitation ça va partout. Mais les candidats, mais producteurs pas produire à se retrouver, les musiciens se retrouver. Pour les musiciens baza la bien. Donc batika polémique, nga kuna sepeli pour na concert. Corona et Sili, ba musiciens botika ko finga na ba internet. Bosala musala. Bobeta ba concert ndenge papa Chira Betty. Et puis, héritier Watana n'est pas bêta qui? Bêta qui les 11, bêta na Chetemba. Et ça, Marambo a félicité. Gros bébé, tu peux imaginer, Marambo, la politique est Kangati Lelo. Vous comprenez? Si Lelo, politique comme tu es dans Internet, musique est dans ma caste. Oui, mais musicien ne peut pas être là, et ça passe. Donc il faut. Voilà, donc merci beaucoup pour comprendre. Il y a comme mais quand tu as concert à Fali, les loups ne se mangent pas entre eux. Bah français baloba. Mais bateau bakendaki, bah Monique, Ken Pianazum Bata, et pas il y a B50 balondo, on va mettre à sécurité. A Betty Ken Mbata na concert. On a vidéo. Mais ma vidéo n'a pas bimakit. Ma vidéo bimine ba Betty Mbata. Ba Betty na mito caméra zako. Ken Pianape allez-y comprendre wala za mutu nanga Ken Pianape za ne mutu ba base. Oh ba Betty Mbata la base. Tout mona Ken Pianape manike ba obunda. Te wana zaki mamba solo mutunda yiba ki image. Mutu yiba image. Na solo ki na mère nanga. J'ai mis ma ki mamba solo mais te betre cameraman azo so image e ki bezte. E ki bezte. Si on a payé à B50 ballons, B50 ballons, d'abord Ken Pianape mbata na problème ni. Ya on te toli to yebat. Ah, izaba wala ngana mona ngeza ba fertilité za ba base. Na yebi mutu na Ken Pianape. Yo sa Ken Pianape yebi internet. Yebi internet. Yebi ko créer. Yebi que concert rezo betama. Tu peux créer nini après ce concert batali pour batala ngo sou bien. Faut te créer nini. To yebani. Na monde ngwe. Pour bien 50 ayebi que Ken Pianape a offert partir parmi bateau ba compagnie ka Fali poupa. So bete mbata Fali poupa bazala kandena sous les kauka. Kasi sous les kauka ça wapi. Azakana Fali mais ça odie comme si. C'est comme si bino négliger Soulé. Nandeni. Nga ba fongolela lemsu na dévoiler loko lelo. Prince Tukuzu. Oka Fali boraki. A fongola chaîne mo bo ngam na ndako gérango. Mais na ndako zo mo pas Soulé kauka. Soulé kauka za mutu munene lemsu bolinga bomona ke Fali a négliger Ken. Qui parane Soulé azakane pas Soulé kauka. Soulé kauka zo faire partie na Fali poupa. Kasi Soulé de Fali. Ken inde Soulé. Mais on dembe la Fali za bongo. Bon donc Ken azaka peme na Fali te. Et azaka peme tende ka bango mo ka ba no za kande. Eza mangamba lukuta. So la fane se na alo petina nga. To za bena aigle yaka. Te batu baloba makambo na baba complexe c'est que ba ko bandi makate ke Fali na Ken pe na ba ko za la boy. Wala baba complexe gros bébé. Nous sommes des journalistes, c'est 4e force dans le monde. Ce qu'il fallait minimiser qu'il y a un problème ni to yo gros bébé de la presse. Il fallait y bioter. Dans ma vidéo nous soto sala o. Bati ka biloko nga kutu place ndere ko pesa nga pena kanda makasi. Batu balo ba biloko na baza bato na soloka bazonga batu. Bazonga batu. Déjà bandeko batikalaki na lo bani félicitations bano banini. Po boyebi nga za nga kuta vérité. Ba kimaki na poto enfin ba na studio. Basali loko la ba ingratitude. Olobani. Ba musicien ba kimi falite ba kimi mboka. Mpona mboka preuve oui faut to lobango. L'état na biso yebisanga ba député ba kota parlement na sa vota loi pona ba musicien ba sala bien. Mboka qui para bango nani mutute do ba musicien congolais so ke poto au moment na Jeux olympiques auto kendaka o mungala moka dinda na mai na course te tanga ba pays ekimaka ba athlète mo ba kimaka Congo na biso na Cameroun na Éthiopie donc 3 mboka na mboka nzala donc Congo eza nene na sabone na ba bolem suna na retard ko lia 32 ans do otolia kane kena wa ba bilo muso za ba bilo mo boye na ba Djibouti ba pesa mo na punition zo lia ngo zo sala ngo fier donc so comprendre donc musicien kimi na akimi falita kimi mboka donc ne ba kimi wana ngana ba pesa bango kaka conseil te na pesa bango bonne chance ani o ba ke luka vina bango ba ke vina bango na mbonga tata na bango na mama na bango thématique mbonga musique ni na beta musique abete ba fali na beta ba fali album ba fali te kama po mbonga fali za na kati ke bon ba se ba fala ko beta album mo mbaye mo kote na ba générique et puis ba kimi na tout ba doubler ba doubler ndeli Billy ça ta doubler Billy ça ta doubler a doubler titulaire na vanda na kwa na mwana bandal mais directeur artistique doubler à kepoto c'est là na biso kolo santé azanani doubler ya Félix Taizon kasi
Zela na ebisa yo. Kabuya sali combien des albums abetera aboka ate pas Fally. Et ce générique est un Kabuya bleu mo santa. Et Salini. Na contrôle la aboka tele. Lelo ko komisi Kabuya mutu. Lelo ko komisi mutu. Oh asa mutu. Après la bleu on est pour esprit netindia mais la. Bozaka batu mais yango na ebisi yo binoke. Omoni ata mutu asali yo mabe. Mutu oningo sale mabe asali lo bolamu reconnaître. Ngaza problème na mission na bakimité. Mais problème na ngezaka nini? Nini? Bata la vie à Céléo, bata la vie à Serge Mabiala, bata la vie à Emelia, bata la vie à Bamiseno Sobatika na poto. Bakoma banani. Bakoma kosala échafaudage na poto. Les artistes et musiciens, bakoma kosala échafaudage na poto. Cimetière ya ba musiciens za poto. Voilà selon. Yo mona Céléo ba kriya boka bubu, aboka ngoso na poto. Inspiration ezate. Kinshasa n'est pas sa source d'inspiration. Trop de mbala. Trop de mbala, trop de biso baluba bifuteka. Bazolia bifuteka. Et peut inspiration n'engeni. C'est bon, mais bata la source, ma bata l'académia. Bata la orchestre salama kala. Bale marquis de souka. Pona bi kabuya nenga za so ba chena kat. Les 7 patrons. Les 7 patrons. Bela kutu bakabwana. Yana leki bakabwana. Iboka bango. Kabuya mutaliboso abota des autres. Pour l'ambongo, la caché. Voilà. Voilà pour faire plaisir à mon vieux Dadi Mabibi Mokona Mombele na Paris. Tous au moins mon kia image oyo. Batindelange pa yemoro Billy Santé. Ndé baza na studio pour on va revenir. On prend l'image. C'était parti. Ah, Babissa Fally, Babissi hein. Voilà, bon, moi, déjà Billy, déjà Yemoro, bazo bete na ba kusto, bon, moi, na ba golo setenezio, makambo ego swego sa passe. Kusto azali. Kusto azali grand frère dans la quartier, oui ba. Tasco ngana mo na série 7 mais Kusto azali grand frère dans la quartier. Donc Kusto mkono. Ayebe longi yo. Moi na ayebi tango ya pa na biso na cité des anciens combattants. JF il faut ngalongwe pa Kofi asali orchestre papa leki na ngai chef d'orchestre muta recruter la JF il faut ngi ba musicien strakato perd son âme master ya Kusto. Kusto abeti na ba orchestre ebele na Congo ngana lo bango soki lelo Kusto aza Kusto mopili wana c'est Fally. Akeno beta tina ba point non na père leki na taka ba kima mboka 2 ans 3 ans ba mono na raté. Koluka vite. Koluka vie parce que Fally poupa venanga Alain Zambé na quartier to benge ya Koka. Pire master Fally banana Fally kala. Mais Fally asala ke lelo Congo ba Alain Zambé venanga quartier. Yim ta comme directeur marketing kuna. Azaka directeur marketing, aza mon conducteur ya mikili. Ya Fally be comme ya bango. Te akoma bango na ndeni. Bango baba nani? Y'a un album na ba beta wana. Ingratitude. Bango yo ngana ba famille na bango, saka na musique. Na langa za ingrat. Fally mtata ingrat vis-à-vis na bango. Bango na bango yeba. Bango yeba maman. Moni poto 8000 km tala. Fally a memi bino a memi na ba doubler. Et puis encore si ça fait mukanda na eboé. Quand même so lingo sale mabelo bi ve na biso waze quoi. Musicien mo alinga ki mangai na bise OTV soni soki na zongi na carte. Waze ko abina sombela eka na car na yeba kima. Ata Fally pese ba mitu ko ngaba kima na bango. L'aime soupe bon, total appel l'aime soupe bana mai. Dans 2 semaines ba ba souffrir hein, ba kemba na nzala. Na ngalo ba bon. Babili. Oyenda souffrir ka o. Na no tangalo ba omoni ba musicien belé pas Fally ba yeba na ate poani. Nous pas la ni nous pas ba on nanu ba ebite ka sala musique, abeta musique pas Fally. Na bien, mutu lokola chef atelier kunyanga o souffrir. Mutu lokola mo continanga Gino. Lia qu'est-ce qu'il a souffert? Mutu lokola ambazi bourgeois. A souffert pas aux alaka gros bébé au Kenya pas groupe nan ambazi. J'espère que vous avez une émission. Et ça ma mission ne pas Fally, bango mo balinga na bango on est basé dans poka ya famille na bango. Tant on a pas Fally, y est na moto. Vous comprenez? Les années mo gros bébé no ça na chaîne ozu mo na mo boy. Ala bateke yo pesa keka mbongo. Luka zwa makambu. Fally a sa pesi bino oyemba bwa kina kombo na yo. Osala bo asali yo bo azwani ami kata na katikata ko tsona kati po yebana bango ne bazana bo toute famille na bango Yakobo comment peut le quoi moi mutu mo bo ya côté kuna te ata basali pas faire repé bo na oloba o yo asi musicien comme mama musicien ebele le quoi ne Fally memi wana obi keza mabe parce que Kofi Olomide na février zo ke ne ko beta obi ke bo che danger na quartier là te Kofi ko tika na pe ba musicien na ke beta na musicien poto mais c'est ça parce que le ko bo sali wana na otala jour entre na répétition Kofi na moni ba ombali pasa na moni ba Kofi ça na ba bon chanteur makoya ko tika ba poani makoya ko kima ne ba kimi Fally donc eza passe ba musicien ko kima eza bien
mais ça problème te aux asso musicien te comme on bêta ba showgaze ceux qui showgaze à poto aussi si bon meli masanga donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Donc tu continue kaka Moussa Nabso avec Jerry Kobe Tox et Yakobe l'homme sous oyo première fois tout le monde a Robin Mundi ba lekana émission à lui papa va vu oh faire rigoler la boy créer ma kamendo ba bien on se met endobi endombi deuxième fois ngol oh bah comme quoi tout ça na ba statut tout temps ba kombo to comme tout na biyongo po yango yo po o la mukana musique faut finir ka faire rigola boy na boy ba traiter na ba PD tout ça et ça la running entre Robin Mundi buna faire rigola po yo muto ozara muto ozara na bango ezarani te problème ezanini omoni makambo ya Robin na faire rigola ngai na kondana rango na nini omoni lelo na zu information mo déplique pas on manquer fali na zu information on moni nini mabe advient na biso basala wenge ba check impolitesse mona kati ba benga ngo 12 wana ezo lia ba musicien na bango na bango soko tali bien Weranson combien de musiciens ba loba na yete ba critica yete combien de musiciens Weranson papa na bango mais faut demander ba démarrer yango na 12 mais lelo ceux qui fait rigola Robin azo manqué et ça 12 maison mère de pas dans les non ngana loba nini biloko na quartier la kesa ya que non artiste o poye ba ne faut ça la 10 o le ka ba 10 millions sur des vues na nini na YouTube de ce que tout le baki non le cas ba Jean Goubal ba Lokwa Kanza ba Jibem Piana ba Félix Wazekwa ba comme ça va vivre na c'est que Robin na biso Lokwa Kanza comme ça va vivre na te que tout le ba bongo te Lokwa Kanza comme ça va vivre total la rande ba chaîne na bongo te Jean Goubal pas la mara il est parmi les artistes ouais voyager makasi collègue ba mise belé ba te belé ba barate et puis abete la mindele ba vandi kimi ba auto ça ba yo ka musique mais problème ezanini wenge ezali yo manqué ye Robino azali boma te pour le makambo azolo bana et puis batu ba lukela faire makambo ngana moni place faire à lobby na Robino te batu ba lukela nani Robino aleka à lobby Robino te toke tozo ngapena siko moi simamuke Robino soki lelo s'attaquer na faire eza oyo ba loba sala ye nanga sala est-ce que biti que faire na émission papi moma kima comme ya Robino le roi kima milimo mabe mais le bene da toi liboso déjà na émission mo boa répondre qui mais pourquoi alors kasi rando ya musique ezalaka bongo rando ya musique ekipaka teke o moni mokolo kolia ligorodo yango wana te mokwanze kobima yo donc Robino asa ela sko bongo adiembelika bango lokwa bango baluka bafinga nga toke na bango bongo dans la musique ka ba générique ba rumba te mais faut diembela ka générique waze ko vena biso waze ko yebisanga so sponsor munene o ba Weranson bazwa na nini na générique te na nenga mabete na nini te yebisanga na nini kana générique kasi te bosko Robino so beti générique esene eza musique te yebisanga bano bazo réunir na Côte d'Ivoire wana ba beta biso ba tomba liboke na bano ba réunir na ba Nigérien ba beta rumba ni tout le monde a robeta rumba na Congo te ba yampanya basi ba kufa ba recherche basi ba kufa au moins so to rêver au moins so to rêver kaka ke nous sommes pays de la rumba to ko kufa na musique coupé na soki bozolo baka ke toza pays de la rumba na 1986 oui tozaki ba premier parmi ba premier pays oh to bazaki na musique makasi ba Yvonne Chaka Chaka ba Afrique du Sud wana ozoko pa mon Afrique du Sud le kufa la musique point yo ba batanga so Afrique du Sud point po kufa na makamba alingi obetela misu ba rumba na minute lelo le bila ngata ve na mopao so ngo beta rumba ki lelo naki bado naki bado yo saka mon pao tala après Rochero c'est mon pao pour mon pao so da ma kasite me wenge ko isaye tala bagara wenge me quartier la tête tilelo za quartier la tête so bino molingi Robino ko mabeta ba rumba selon pour ça na bino akobeta kaka générique ako gagner ba millions de vues ako gagner vie na ye ako so mo pa on ka générique ba komi koloba ki ba basali mo analyse mke ba lobi ndenge koma kem entre Innocent na Fali Innocent ba mo na simane série comme le quoi Robino simane to mo na Fali na lobaki no ngona ebandeli awat musique ekoma na FCC cash ba Weranson bazali Wera Fali Fabrigaz na banani Gaz Mawete wana bazana cash FCC zali Jibem Piana héritier Ferré na nani petit na bino nani moi na bino utotanga kombo Innocent bango baza FCC musique c'est kabona bongo alors muta koto akondima muta koto te tokende bongo
T'es bon parce que na minute au benoko informé que ba na tu ya wenge bazonga bien na papa na bango. Bazonga bien otala vidéo ni. Oh, faire ba yamba ba tune ba bine selon yo. Pour na yo na. Oui, bien ça lango bon point. Oui, bien ça lango bon point. Asala ngo bon point. Asala ngo pour faire nani wera le kaki na émission ya Papi Mboma. Ba tuniye. Soki ba bimise liyo mwana wa mukusa mwana wa lata ikupa mukusa na matanga Arafat onani. Davido. Ba tune so ba bimise lo Davido na Congo ko bimisa nani. Abina bimisa Fabregas. Ba bine obimisa Fabregas na ndenge nini? Bimisa faire abi Davido za niveau ya faire te, faire aleki. Moi ce que place c'est ça qui fait Sony. Ah, via bois qui ngabo, via lobby boy. Ah, tika ngapé na sala boy. Ah, et uté pela motema. Uté na motema. Ko uté na motema mais papa ne muta bandaki liboso mais en principe, ba ba ko sa wera passe ça ba faire. Ah. Maman, moi na maternité musique so ba kangelo makolo. Obimate. Yo besoin na combien de bons chanteurs bana mboko ba obimate. Mais tant ouera mutumo ba bimisi yo. Yo moninga aleka chaque fois na TV na baka merci à mon papa modéro Totokani. Parce que à ça là on a ça là. Na lelo yo ata salinga na théâtre ata salinga nini. Na micro en tout cas ngana envia ba journaliste minene mais sauf que tant on a yaki na kuta kinde bato bande ko sala ko ba matika so. Ba esenga ya so kebo ba sala ka bo so kebo ba sala ka bo. Vous comprenez? Na kuta bon matika so kaka. Oh, monsieur Soubafredi qui me baille na simananga, ba Vincent to yana bango banzela moko. Donc c'est un peu ça. Voilà donc merci beaucoup de continuer sujet monsieur pour que to me capé ko chuter. Na la vendre karaboyer, nous to taka na ba WhatsApp ba groupe. Oh, on battait le Azara prophète Dodo Kamba, président ya RC et ERC. Nabi oh élection et salami nini makamango salami comment déjà tant yo pour mona kiango lokola ngai réaction ezaki ni bon moni problème ya ba pasteur na biso ya minene parce que tso ba pasteur to ko sangsala ba pasteur mususu oyo bazala bango ba innocent te ya mikete bana bango ba innocent ba pasteur na biso minene o basala komo na mboko ba oksi biso soni oh là là vraiment to na soni makasi ya ba pasteur basala kombo o soit disant bango ba ki bakendaka ba poto ba mataka ba avion bana bandimi ba 1000 ba ndimi mais lelo ba liengulu ba bebisi biki ba liengulu ba bebisi bikila mutu lokola ndeko na biso kulutu na biso nani Sony Kafuta lelo yo moni congolais eloko lukaka to yebaka te lelo ba loba nini ah balongoli Sony basala élection o wapi so pe basala ke élection Dodo Kamba gagnaki kaka linga koma bo tricher Sony Kafuta ba destituer ki ye. OK. Exactement pour ba destituer mutu il faut pas ça l'élection té. C'est que makamona ba sala ki eza na statut na bango. Faut ko landela ngo. Destitution ba sala ki ye wana. Et cause na ngazaki. Cause na ngazaki ngazalaki wana na église moko na avenue Ngiringi kota Kimbangu kuna. Na kenda ko filmer ba lobi ba propos na yazo tenir na télévision eza dignité et tant que président il y a l'église n'y surtout des réveils. Ba sepe na ngote ba tali azo tenir ba propos moko ya bien té. Koto yo quand kenza le kana teval ba questionner ngaka beta ye. Koto yo $100,000 et kaboli bango nyonso wana esalaki bien té yango ba binini. Biso bato ba vota ki ye o ba lekisa ki babi to destituer yo. Jamais kaponi kutu ba destituer ye premier président assemblée nationale. Ba destituer ye. Et bon sikoyo, ceux qui Sony Kafuta ba destituer ça ini. Au moins que politique à l'élo ko muté mamabe. Jamais kaponi ba destituer bato ba loba boyete mais Sony Kafuta tane ba lobi. Oh que ce ko tali Jean-Marc na Sony Kafuta. Même si Jean-Marc a lobi la peuple Sony Kafuta lobi la peuple était. Ba passer bandimi ba otika na malheureux ba passer ba koma ba to mbongo. J'ai Kobetox. Est-ce que la vérité na télévision dans ma bé? La vérité est dans ma bé, toute la vérité n'est pas bonne à dire. Donc là Moussa Nzambe faut la bombe. Et puis vérité ni oloba. Qui to kendaki. To zwaki na biso eloko te. Na subiku tu 3 fois. Olandi makambalobaki. Qu'est-ce ah pour ma suba te olandi makambalobaki. Soko kepa ba André Kimbuta. Pour sentir pena ki mokonza yambi yo. De ce que ça veut dire que non, na malobali te comprendre la position ni o ya zaleli. C'est pas bien, c'est pas bien. Yo yebi tenga na yebi o ya zali parti politique azala. Bati ko kosa biso. Biso to ba gelé tinga na kota na lit ya ko bundana po batu babika na mboko yo. Mwana muki. Heureusement
na toboka lisute na sala boyeti na botami na famille papa na nga fonctionnaire à l'état molakisi na bi pasi ya salaire papa na nga 12 mois ba futete pa papa ya Mobutu tika na ke na IDPS na loba papa futa papa na nga donc batika makamu ba osala na kana nzambe omoni ba pasteur kana nzambe yango moni ba kufa ba malade ba boye ba malade akufi briske kana nzambe za mbongo ya peuple mbongo bazui omoni mbongo bazui na mito po souci na bango ezali ba lekisa ensemble maloni mbongo bazui wana ekoli ekanga bango makile mais la vérité mususu pe o nani akomi koloba les prophètes Denis Lesi na télévision a pesi prophétie que na 2023 yeme les raïs a dozonga na pouvoir en tout cas ngai pena Denis Lesi prophète pasteur Denis Lesi aza moto na nzambe omoni makambo ngo tonga ezaka soko lobi boyo ozo manquer mosala nzambe siko tanga pesi profession na télévision azozela nzambe muto alobi elo ni lezo lakisa ke nzambe muto alobi ke Kabila ozonga na 2023 oh Denis Lesi ateko nzambe tatiko nzambe eza mbongo ya kingakati eza mbongo mvutumwa mutesala bango bongo yaya mbongo eza mvutumwa mbongo na so ozongo epeso biloba loba so teli kulutu na biso Sony Kafuta anda ko loba te il est très doux banda lia komi kolia mbongo ya kingakati makati tane komi bilobela na TV bakomi bilobela makasi mbongo ya kingakati eza mbongo moko ya mabe mbongo ya makila yango ezolobisa bango bongo c'est pas normal et puis so baké na 2023 Raïs akozonga pour continuer ko pesa bino ba 100 000 peuple congolais zo kufa pasi peuple congolais misère ale bino pasteur on vend bio $100,000 ekoué mais ça quoi contradiction parce que yé moko la malobana lobi na tikali sénateur à vie parce que tu ah mais ah bon tika sénateur mais zang c'est loko mo bato abi nini moko nini sénateur bi fallait écrire sénateur à vie mais kuna balobi ke te za nini au moni na Congo to komi na tamoko boy en tout cas ba pasteur na biso bazo ki biso Sony ya minene basala ba kombo ba ki biso Sony donc les puis et là moi ba loba Dodo Kamba azan expérience nini ya ko diriger ba na yebaka ye pour ba wana za ba propos ya grand frère na biso Sony Kafuta na yebaka ye moi na mukie moko boye général tenga no benga grand frère ah général ani moi na mukie moko boye na yebaka ye asa soki na maturité te pona nini na Congo to koma lo bakaka yango classe nini batanga ya oza la président de la République ezala classe nini batanga ki oza la président ya ba musicien to ya ba pasteur Dodo Kamba akambaka déjà église na ye obi combien de millimètres eza kuna donc azan expérience wana botika omoni elo mo so boma nini généralement na biso un tribalisme koti makasi loka ba oki Dodo Kamba Dodo na yebi to yoka kombo Dodo Kamba omoni erreur ndeko na biso ya catholique asala ki tanga yoka kaka ke ba luba ba chaki candidature à Ronsard Malonda oh il faut bango ba longwa po baza déjà mboka moko na chef de l'état erreur asala ka lelo yemda lekisa Malonda osomona yango ba erreur ezo kone pona ni pona tribalisme to tika biloko ba pasteur boliengulu bobebi simikila bo sala ndenge Denis Salobi même nene moko pe Denis Lesi wana olobi ke ba pasteur malamu bazate na Congo bazate mais bozo bibi ngaka ba pasteur ça yemo pas za malamu te yemo pas za malamu te si bozo bibi ngaka ba pasteur pona et puis na bino bandimi boko to ba église ba pasteur wana donc pona baza modi makasi baza na suya malédiction batu ba mituni ba bi pona buzoba na to ka komba pasteur mutombo te bon mutombo occupé bango wana boyi kati wana on fait na vala na ekimia apesa bango devoir kuna sala plein bongo et s'il y a vaina ya ana mbongo akenda ba poto ala ba mapango misusu ezani lo koso ya ba matisa ba nombre ba mapango otika pa vraiment na famille comme bomisa bato c'est pas bien o ba pasteur ba sali wana na zaki wana soki na showbiz ba pasteur mususu wa mikie o ba ngomba bengaka na ba bankaro batikala ki libanda ba kotite mama moko azaki mama mwa ndo silika na video bona yaki na video wango a silika abibana mibale ba komo kisabiso Sony baluka moyen ata à tête bacha mwana mwasi parce que ba mibale ba okibiso Sony mbongo ya kingakati ko panza même na basala nzambe c'est triste tozwaka moi exemple na bino mais bino moko susu bokomi politique de savoir biso to ki matin na église yango ya bango on rappelle Patrice Ayemba j'ai cherché dans l'église j'ai cherché dans le monde je l'ai trouvé dans l'église yango na lelo to komomona église comme na parlement debout na kati église comme na ba kotonga na kati mais pasteur ayebi makambo wana nyonso to abenga bango bana na ngai ya tia mouvement
ta wana église ndeni wana zo bisa moi la bala te église mais on les calme oh banga latine bien te on va passer à mon bon bino a passer la seka ah nzambe ai bien banga ko tonga passer à yebi on la terre on va changer donc ça passe ya on va biso to ça mais na église na biso bango ba benga ba église amike wana to ça na eza na nguya passer na ngaso assembleli ngai no mona kenzele fongwami bango wana so achenga loboko abakiseli nga malédiction. Voilà pour te clore Nabiso, d'abord tout longtemps on est bandeli parce que on peut s'en faire réflexion nango. Regarde-moi, président Zembo a fait rigola, mais baba que non, président Zembo Zulema, tout le monde Zulema les qui na TV le que non, vient na ngai ya na ngai ndeko na ngai, après ça kinga déjà mbongo, asoba kindi Zembo, botu ko le problème na ndeko na on a bien, boina boy. Quelque part, on comprend le coup là, faire à bien na JB, il y a un Zulema qui soigner la TV ou bien déni. Il y a un peu exemple pour comment c'est qui signe. Yani. Ouais, bah que Gentini Ngobila les gars la TV, alors qui m'bouta signé contrat il y a 26 ans. Nazan. FCC bah il s'est kasi mbata côté mon côté parce que kuna pe Zulema bimi mais papa chéri on va la bomba moto toi bata kam moko tanda kumoro pour alire comme okende Zulema za ina posa ko loba mais babi te toi bata FCC so me ko longwe mouvement FCC musique so me ko longwe mouvement mais nzembo c'est bandeli kitoko okakango ça va na okakango vraiment faire c'est un bon chanteur na ba chaque fois faire ayembaka makasi faire à danger, à bon musicien, mais pour mes amis, entourage n'a pas de bon makaye. Pour Asalani. Entourage n'a pas de kayete. Faire à ça la batterie, bah makaous, on l'a mis de guitare, abandon confing, abatou bana tongo tibutu. Le quoi soda mobo. Le quoi soda mobo. N'anga na mona muta guitare, bah flamme kapa bah beta guitare na mboko toyoka bango bah finga batou te. Mais c'est où les denga mutu. N'anga ma bé bongo makasi. Et puis yo mukola makasi bongo. Mukola leader. Donc au finga batuka faire c'est un bon chanteur mais pour mes anini azala entouré na batu ya bien bato baza mayele vous comprenez et chanson on a regardé moi na yoki yango donc on a cassé Céline Dion tika bongo ngato na yoki oh Céline Dion na bimisi na masika te ba singa faire rigola na bi en tout cas solo ya kon na ndinga so mama na yebisa yo na yoki yango pa masanga ngo wana bon faire qui na ba ligne mais est-ce que là on a moni ma ben nzembu wana tia micro na balabala muto yembelo regardez moi pointé aime passer eza passe makasi là quoi ba danse waze kwa binaka depuis na mabe te eza passe makasi pour mayele lekite meka zaki na kanda Jésus Jésus zaki na kanda yemba donc azaki na kanda yemba donc ti siko regardez moi bazo yemba ngoti toza ba chroniqueur il faut la vérité. Il faut que la vérité. Bah yemba ngote nzembo leki makasi ba monter leki makasi. Mutu so melakane ba bileti ba biso to ko kananga ko mata. Quand je vais contre moi. Mais quand bouka na kingo. Faire rigoler pardon ko imiter la rapace hein. Babi pa imina français. Abeta non français ça la ranango déjà la musique na biso. Eloko sikizati. Donc abeta ne musique mo eza moi pété moi bouillon. Tu fallait de ça là. Télé tu fallait ata ba innocent. Hollandi au moins les éléments pété mais babi Hollandi peut tout esimi et kangi peut entendre yo pe ba pesa yo et kangi tende ni million to bien l'équipe fali na ba vie te ba vie eza ba vie mais sur le terrain zo beta te mais ba vie na Hollandi siko na téléphone siko ni ne beta siko na terrain tu n'es même un sondage allo za deuxième Hollandi dans le bosso on la kasi c'est Hollandi zo beta mais siko problème est ande makambu. Moi, tu peux être bon chanteur, mais sur le terrain, tu peux être bon. Et ça va bon. Et ça va bien gérer. Tu peux faire théâtre na ina. Au moins, mais parvenir mon boye. Ah bêta. Ah bêta. Ça c'est normal, ça loi nature. Est-ce que tu as bon classe à innocent, jeune talent ou bien? Non, ça jeune talent, tu es leader déjà dans l'orchestre, na ya ça na makamna zo gérer. Et on a que le ba innocent ça jeune talent. Azan de kona biso nga ese ba mibatwa au moins tu bolo ba innocent ça rwandais les loka so innocent abike na komi na rwandais obike to perdre ye ata fali na bofinga ka le so fali bon ça va na komi na burkina be mo boy après boko mo ba sou fali po innocent liboye tu dois tolérer to benga pe fait na so rambo étranger so parle ba ke bon ça va na koma na étranger wa to perdre ba icône munena ba ça to ça censé ko ça nini ko protéger ba ndenge Karim mon compte na tala ki vidéo na lobaki abi en tout cas nga zo sepelate na titide na bino nde bozo condamner innocent ba obengi rwandais nga pe na sepela na ngote comment on est bien mo komi ko prendre la bato ba nationalité
c'est pas normal. Innocent dans la famille ne mo boyebi ba ndekone ba sara ba misala munena mboko yo donc boyebi déjà qui azana congolais totika ce que les loba compter Fali Innocent c'est que ba faire il faut ba sala makasi ba Robino faut sala makasi ba héritier ba sala makasi concurrent ya Fali comme isko Innocent concurrent ya Fali té na classement selon sondage ba congolais bazo sala Fali après Innocent Innocent après Fali parce que même Nabanine oh Innocent dans liboso Fali Innocent dans liboso Fali oh même Nabanine on a ba trust na ba trace oui trace ni ba trace kitoko ba trace yo ba kitoko atika ngalo bisanga mabe pa meza ba chaîne bato urbaine te trace kitoko to ngazo ba urbaine te ba kitoko za biso na biso ba congolais kasi to ça même ça on a un sentiment et on ba hit parade ba nosa mesa masusu on a ba sondage ça masusu on na oteka cassette belé on ça masusu ekufa ikenda totika biloko na Fali ninga za boyi kama kasi devant aliboso na Fali apesi bango yani combattant telemi atumbi mituka Fali abeti concert obi ça maman na devoir hein elle quoi devoir le père atikeli ya Fachi le peuple d'abord ekangi ao oh akolonga yango siko eza problème a Fali atikeli bango devoir bolongola na wana après ko bakisela bango sous Charles Club tiano 5000 mais batu baya na $50 na $50 batu baya ba chronique ba ke belé hein et ça problème te ba comme aboy ka bibalé Frank Stemai na maniki ba msuwana ba ko ba transparent ngape ba boka yanga te ouais kuna pas Fali ka boka côté ba ka ba tu bibalé c'est faut boka ngaka ay binote faut boka ngaka ay bika maniki mais man yaman ka bi na yebi saka bino ke Fali ayeba kanga bocha kadele Manike Frank Stemai esili. Soka boaki bango ningo bateka yebi yo te gros bébé. Komi tia bongo te. Komi tia bongo te yo comme lokona série Zaiko yembaki Antoine Misisa maman fait la soka mabio ba yembelinga. Te. Et ça la soka boaki yo aboaki soka boaki yo te. Est ça normal? Boaki be fouté $50. Ngana ke no yamba default. Batu ba mona vidéo etikala. Te na lobby ngana ke no yamba default na aéroport. Des fois tout ba filmer. Des fois na za na vidéo za na téléphone na za na ordinateur. Kobet abele la bouna ba caméra. Si on fallait boaki ngate des fois abele linga. Est-ce que nous va teka inabi le roi des fois $50. What? Na concert. Bio de côté ba 5000. Ngana chroniqueur te papa maman. Vous avez carte côté mbamba. Ngana chroniqueur. Tu as cette carte côté. Naza chroniqueur. L'accès papa. Na chroniqueur. Ah. Binote ngo. Yo za na société ni ba na association moko te nga moko na association na ngai AJLP association des journalistes et presse en ligne kala mingi te na banda ba activité na kanya na za na lingwele bona ke kota association mutu lingwele akokanga te ajimel konde isalaka mais bato na solo ka baluka ke kufa mais ça ka Frank Stemai façon que ça. Voilà, merci beaucoup. Tu comme vraiment la souka Yakobe très très bien dit par rapport à Nango. Mais Mikolo peut ba mise ba kaboli presse. Yakobe même à l'obéla Fali, ngam sino l'obéla faire te comprendre na terrain, te comprendre pe ba kara. Te so ba photo mongo photo kabwana. Le chocho go bébé. Yakobe. Na bien, Jésus de Niès a lobi Jemima $200 $300 par mois. Te ko finga kate lobaka so bine finga boya loba sala promotion ya regardez-moi oboye la skoni te ngonde permettre na kangela msusu tinala shikanda te wana ne ba sala bo baba yuma quel peut la pas Fali mais sur ça ni mutu nyoso tia za mutake to te kena to fingi na tongo so kutena robenga to kutena na bande demo pe na Karim ko kutena na bande demo pe na Karim ko to kutena na bande wana sumta ya minga na loba mamto so na kena bande kasi bongo siko bata ba keto ne ba ze belé na chronique le ko ba gloire langi yeso ko fingi e olobine ka mobo akangeli okanda mutema vine mobima mabe mutu pa banda simbe pa boaki atiki na trop abwaki bikilo kokisite tikali voilà to comme vraiment la souka ya Kobe par rapport à mission de comme na souka au lobani anglo en global par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici. En tout cas na ndenge ya bien pena Jerry Kobetok sera le bagi mabebo supportenga comme na yango wana ba supportenga lobby après comme ayo sengo limbi ba supportenga mu kono senga bo limbi siseke na zala kwiti donc ba supportenga je pèse mes mots na bi mangam na lobby donc faire gola na Robino ba tika mangamba sala na ndia eza pembeni awo ba kota na ndia ba beta musique mais faire ça bête traîner Robino beta rumbat Robino beta bino ba otina Robino na rumba ka po anini oh maka uza na ba rumba na yimo na nze mune beta oh ko kan nze muna ye
Prince, Berado. Et bien, dans la net club, on a mon bandit, ça on a vérité. Ayoka on a moi si n'a pas famille naïe. Berado. Quand on a Robin. Prince des amours. Jamais. Et bien, t'as un bin zem wana titre na cha. Oh, et bien, t'as un monde qu'on a besoin fali pour pas aimer la Prince tout court. Titre na cha soki a titre mo boy wana bossa non. Donc, bandeko, ba musicien baranki na minoko tsara bisote leti ngape na misa ko utiliser ngate gérer fingela nga mutu boy jamais parce que naza mutu ya batu. Merci beaucoup na chaîne oyo vraiment oyo ezaka vraiment parler nanga. Merci beaucoup na passage oyo pena o baba permettre ngai na leka. Merci beaucoup na moi na papa Kazimoto, le général Kazimoto, Eliane Suprême depuis États-Unis, ma sœur chérie. Merci beaucoup na Darling Love Lakanona, invitation à gros bébé Zoko Masikoyo. Merci beaucoup na Clarisse Plasma Motema ya Dodé Mavumisa, Joao Pedro, bon frère nanga avant na mboko bateka mili ki na station. Merci beaucoup na Francis Tio Moulou Bacher. Ala kisinga bilamba na vidéo et ko ya Pekin. Alors ka batu mususu te, bolakisanga bilamba na vidéo ti lelo yate. Bolati sanga bilamba na vidéo. Corona wa avant corona. Ah OK. Botika bongo na yasu de mela bino libanga. Libanga tabo vana na ba place ma. Pour boire mutu libanga. Comment ça ndé? Te so western ezate ton solo te. Ah, la famille reste la famille. La famille nini on a la famille la famille. Ah, OK. La famille c'est la famille. Tu te rappelles la famille Kamiende na Londres. Doli Kamiende, Karine Kamiende. Bazali Bella Dinganga mutunayo. Ah Bella lelanga. Bella Dinganga. Ah moi si mon très douce au télé miss non dira fula mota konité da boumwa. Mabe. Maman Titi la source. Donc mon numéro c'est plus 243 90 36 30 165 Stella Swamana Essa Gayar Christian Kabeya. Wako etu machi wa mumenu et puis na pesi mbote na kwaku vantoto yanga yi privé ba mbote na yo et merci na bandeko tout bolandi Jerry Kobetox nazali na ngaka avec drapeau na kingo to redéfendre. Voilà donc tout est bien qui finit bien, c'est avec Jerry Kobetox Yakobé, il y a le baka vérité Bosembo toujours. C'était pour faire plaisir à Nabino tout par rapport à Moussa Nanga Boyebi que ce gros bébé yebino pe so c'est comme moi des chou ba mais comme ya gros bébé to monoté ngayeyo na ye voilà avec Yakobé bomoni ngabi na koloba ayebi na ko expliquer par rapport à dossier Otolobeli o ça libère vraiment plaisir. Merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta Levra pétrolier de Dallas, le boss très charismatique. Et aussi merci beaucoup à Ado Senga Maître Sengi depuis la Suisse, Mamie à la japonaise, Mamida depuis l'Anvers, Bakini surtout Oyo Balingara, gros bébé de la presse congolaise, n'a les lèvres moi trop, les lèvres moi fort, n'a craqué moi koleka. Voilà donc Mamida, bah courage et belé, et femme depuis Paris, na bomba na coffre fort, na koeba, ya Paul Ventour et ma fouille là. Papa Nounou Yamande Fa. Voilà, c'était Gemma Ibele. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Merci Nagui Solo et merci na Julien na montage. On se retrouve. Au revoir. Bye bye. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Olanda politique a bien, Olanda musique a bien. Parole de Rwanda Kaparakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba Zokate, Apusana Pembena Victoria T. Ça se passe à Machan. Attention, mauvaise haleine. Check.